Ma Mission TV, le miroir du monde. sera bisonyo sotoroi belo ka mutuke toko panza belo ka mutuke belo ko la policier bango ba kombila ko kanga biso ba komi ko beta biso masasi na ba guys po biso ku fali susu problème ezate biso siko to yende bo silisa biso lelo yango to ye o ISM ka muteye bobo ma biso ka mais l'État a réagi à ta qui était calmement. Donc, biso na bango toza lobby to attaque bango na chopret mais les autres tienda bango bala la biso la sinon te to tout mala bango na biso bango ka esi. Est-ce que na Lubumbashi il y a combien de carrières? Combien de carrières ba mine oh ils allaient gérer dans le sud-africain les lots ceux qui ont gagné en relation entre Afrique du Sud na Congo Afrique du Sud gagné tout gagné relation ils sont les premiers perdants dans la Lubumbashi 20% de la carrière de mine ils ont géré dans le sud-africain les lots Vodacom ils ont banane Shoprite ils ont banane biloko belé ils ont bango to batela yango ozomona. Nous ne pouvons pas accepter que l'Afrique du Sud a se retrouvé à Awa, mais à Boba Bissou Congolais Kuna. Tout le monde va Congolais Moussous va bomber bango policiers Zotala. Bon normal. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, bande ko balantimbo tembingi sika boko tala biso bongo te mokili mobimba to bele mingi bosu ambassade ya Sud-Afrique ba bongo komona ba police na sima na biso oyo ba eko intercaler na ba congolais te ba réclamer te boni bande ko ba biso ba ko kufa mboka ya Sud-Afrique likambo solo affaire à xénophobie eza likambo oyo epesi pasi makasi bana baso ko kono mokasa ba lobi te tour ya oyo to ko tiki to ko fanda indifférente nega sama ki na école Brazza sa mi école ngaka sika na école Sud-Afrique et biso solo pato tote ma lokola moto moko to lo ba non système oyo to boya ko matete makambo mani solo malongo banité yango moni bongo ba yimboka ba belimbo esika etuluku na tina se ya ko manifester contre phénomène ya xénophobie parce que bino bongo ba na boni maso mo lekangi pito ozonga na sima. ko beta lisusu biso ko kanga donc tozo comprendre te ce que toza wapi na mboko yo ndeko na ba. Ko ba le bo arrêter marche, bo arrêter bozo na banda kutoni. Bazolo ba pe eloko te, juste ezaka ka so ba kuti bino ba kangi bino ba tie bino na kati ya pick-up na bango, ba ke na bango. Tozo comprendre te, tandis que en Afrique du Sud, oh nazo marteler vraiment en Afrique du Sud. Et agent de l'ordre télé mi azo mona comment bazo tiwe ndeko na biso na Congo.
Il y a Congolais en Afrique du Sud. Na Brazzaville, Babomaki, to sali le côté. Na Angola, Babeti biso to sali le côté. Na Maroc récemment, ba uti ko bom étudiante jusqu'à ce que éviter ceux qui baza na ba poursuite ya ba enquête sur moi na nae azala qui disparaît. Bon tozo e ba tie ceux que zanini. Ya biso na Congo to tika ka ba boma biso, awa biso to sala le côté, tozo comprendre que vraiment tozo senga na président de la République ameka un peu cause de la solution suite ya ba makambo oyo. Toye ko manifester pacifiquement to bukelo kwa mututé, toye to ko tsa memo na biso na ambassade ya Afrique du Sud, mais akokamwa bomoni ba policier belé to bandaki kuna baye ba disperser biso na ba gaz lacrymogène awe tondaki na ba gaz bandeko bakimi bazoki donc tozo comprendre te ce que tozo suka wapi awa bango bazo protéger mais kuna bazo boma biso baja de l'ordre bazo tala ezo sala passe vraiment ndeko. sera bisonio sotoroi belora mutute toko panza pelora mutute belora ba policier bango ba kombila ko kanga biso ba komi ko beta biso masasi na ba gaz po biso ku fa lisusu problème ezate biso sko to yende bo silisa biso lelo yango to ye o ISM ra muteye bobo ma biso ra. Merci. Comment na o ekomi ko troubler biso donc ba Sud Afrique ba la c'est biso que non ba on est ba Afrique plus que biso biso ko ni bloc on atteint ba mi biso ba tout mi biso mais l'État a réagi à temps qui était bavani na bango calmement. Donc biso na bango toza lobby to attaque bango na shoprite mais lelo tie inda bango bala na biso la sinon to tout mala bango na biso mamuka esila parce que boye et la normalité lobby ba bika na shoprite to déjà on a lobby parce que lelo to c'est pas ça ba fanti samedi to za sukuna parce que ceux qui makambu et comme ko leka na ba pays musu ba bo makabiso ka boye l'État ba lo baté bango na biso lo biso to za ba bango ba sauvage te biso to leki ba na oloba mingi te po toana bango le toana bango atina suka to vani to ozela bango babo mabiso ba policier te manga no bango ba beta arme te ba beta lo côté le ba beta on a mis na biso ozela bango to ke kuna. Tout ce que nous constatons c'est que se passe en Afrique du Sud. On tue les personnes, on tue les humains, on brûle les choses comme ça. Silence radio, que ce soit du gouvernement de l'Afrique du Sud, que ce soit aussi de notre pays. Alors, nous demandons aux autorités de prendre les mesures diplomatiques parce que nous avons dit bien, on vient marcher pacifiquement. Mais de voir ce que la police est en train de faire, c'est pas tolérable quand même. Quand nous venons, nous voulons marcher pacifiquement et voir la réaction de la police. Nous avons dit non, on ne condamne pas la xénophobie, on ne condamne pas la violence à la violence. On vient marcher pacifiquement. Pourquoi nous faire tout cela? Nous avons dit non, nous quittons nos maisons, on vient marcher pacifiquement, arriver jusqu'à l'ambassade de l'Afrique du Sud, présenter notre moment qu'on nous laisse libre. Qu'on nous laisse libre, nous voulons manifester pour les âmes les compatriotes qui ont perdu la vie, les histoires qui ont été brûlées. Nous marchons ici, on n'a rien, voyez nos mains. Nous avons quitté nos maisons, on n'a rien. On n'a rien comme machette, on n'a rien comme les cailloux qu'on soit jetés. On marche pacifiquement, mais nous ne tolérons pas les comportements de nos hommes uniformes, soit de la police. Merci bien. Est-ce qu'il y a Lubumbashi, il y a combien de carrières mines où ils allaient gérer dans le sud-africain? Les lots, ceux qui ont gagné en relation entre Afrique du Sud, Congo, Afrique du Sud ont gagné relation. Ils sont les premiers perdants. Dans le Lubumbashi, 20% de la carrière de mines, ils ont géré dans le sud-africain. Vodacom, ils ont banane. Shoprite, ils ont banane. Biloko belé, ils ont banane.
Nous ne pouvons pas accepter que l'Afrique du Sud a se retrouvé à Awa, mais à Bomabiso à Congolais Kuna. Tout le monde est Congolais, Moussous, Bomi, Bango, policiers Zotala. Bon, on est normal. Non, tout ça là-bas. Que sera maintenant position positive via le gouvernement la question déjà en marche par rapport à la situation de la diaspora. La CPI déjà, qui président Félix Aboy qui est en Afrique du Sud, dans le forum. Et ça déjà malamou. Tout CPI en ligne. Mais baké dans le sud du Bosso, ba poussa dans le sud du Bosso. Merci beaucoup. Parce que ngai naza na père de 3 enfants. Donc ezo sala nga souci naza vraiment traumatisé depuis ba makambange bandaki. Moi si nanga zo bima souté donc biso kuna to vivara vraiment en famille. Mais ngamona onazawa so ba pénaliser famille za kuna même akende ko zota moi $10 na agence ba okende ko zota. Est-ce que ba fait au sud-africain ba zo reprocher ba congolais notamment disons est-ce que ça fait vraiment pour ton information biso ba congolais to se comportera bien en Afrique du Sud. Tozane ba pays mususu tenet ba Nigeria Congolais sont comme en Afrique du Sud, ils ont un problème de langue. Ils ont s'intégrer dans la langue. De deux, ils ont un esprit de internet, ils ont un esprit de sala, on est boyo garde, misala normal. Ils ont un simple citoyen. Donc, il y a des ordres en Afrique du Sud, mais ce qui est comme problème, il y a xénophobie, pourquoi? Et tous ont besoin les chefs de l'État parce que pour faire l'État s'occuper des Congolais à l'extérieur. Et cette fois-ci, tu as vu que Félix Tshisekedi dans la diaspora, Azam Moko Nabiso, a réagi. À cause de que non, les lots, il y a peuple congolais et puis ça m'a bazali banda mbo. Présence dans la conférence économique ils ont déjà c'était est-ce que ça vient? Oui, ils ont déjà ma façon déjà à réagir, ils ont déjà ma façon, ils ont déjà ma moyen au mokonza réagir ça bango mo ba mona ayaki te pona nini. Na ndenge baza ko maltraiter bana na ekuna et aluka multiplier toujours la stratégie pour les Sud-Africains ba comprendre que non en tout cas vraiment cette fois-ci les Congolais baza ba Congolais to yebaki na ba 2000 na ba 2000 donc c'est ça, vraiment. Lundi, Mosala ezalité. Lundi, Tovana na bandaku. Lundi, Tovana na bandaku. Dans la Kisabango, complet na bango, c'est 0. Oui. Oui, oh, ils allaient pas vite Kinata. Babengi nga pe bayebi nga mingi na kombo ya Fou de Fayulu. Mais lelo nazali ko se représenter en tant que citoyen congolais. Nazali na pasi. Nazali na mawa. Pona ndeko na ngai. Pona bandeko na biso. Oh basali plus de 4-5 jours. Na bandaku. Baza kolia te. Baza kobima te. Yango biso tolobi boye. Esengela ki to se manifester. Mais gouvernement Baza complice na gouvernement Sud-Afrique. Yango batina libiso ba policier. Baya ko beta biso ba gaz. Baya ko boma biso. Baya ko kanga biso. Pona ko protéger ba lien diplomatique na bango. Yango biso tolobi boye. Lundi ville morte. Lundi mosala ezalité. Lundi tovana na bandaku. Pona ko lakisa. Katoza na bandeko na biso. Unité!
Mission TV, le miroir du monde.